Nzambe ya bakaka. Tala ba sa biso bakaka. La mune mupaya kati ya mboka na biso Nzambe ya bakaka. Nzambe ya bakaka. Fola kusaba ke yona kati ya mboka moko ta kolekela mayele. Bango bamema Nzambe ya bapaya. Bapompier biso toyebi te. Nzambe ya bakaka. Lakisa bango ke yo leki bango. To bana na kokwaka mauvais sort na ndako na bango. Nzambe ya bakaka. Mama, Misu nangai. Misu kofi. Misu nangai. Nangai Misu. Na komone le côté. Moni liboso nangai. Tata sa. Mama nangai. Mama nangai sapi. Tata nangai. Misu. Tata Misu nangai. Misu mona yake. Tata sanga samba ba koko tikingai. Samba koko sapi Misu nangai. Ngana iba kilo kwa motu te. Ngai nganga. Ngai mabati. Ngasani ngai. Nzambe ya bakoko sapi. Nzambe ya bakoko sapi. Misu nangai. Misu nangai. Aye biso na biso. Nde tozalaka. Aka oluka biso pamba te. Po yebi makasi na biso. Viva! Tutangai. Nana bengi. Na gibiti. Uvani nenda kume nana bengi yo. Simo kuya. Wani boyika? Emmanuel mwana na ngai sala mosala oyo elaki na mboka okopesanga pasi mwana mona. Comment fait-il? Ngare tiki tara usakana ngati. Usakana ngati. Chiko kio bandi bana na chambre. Tio bima na salon. Utambuli ndengeni. Olonga ni nanga boni. Oyi bomi na mutema. Yango sala kapasi. Oyi bomi na mutema. Yango sala kapasi. Ndio bien. Comment fait-il nenda ko yukulinga na sakatimi ate? Te, bolengine longai, papa ngare bela twengine na mboko ympimba, na bela twengina, boyiko, buza abele twengina. Papa. Bona boyiko? Bona niyo kitsa ka mutema te papa. Oyi zango ngawenzi. Ayake de chabana kalo mona ke ngati boswana na. Tezo nyimo nzare. Nzare bite mwana. Bino boswana ka pamba pona. Natika ke bilongo lena shamba. Ali akite. Siko oyi banani. Abesi tare bile ba livre ba blue comme ndere ba memi na mpekana ba banani. Basa bapaya na yena ba mutata na ndako. Bongo na ndako bapaya ba yaka te. Na bien. Yo na ndako c'est yo no sa mukonzi ndako. Papa yoza mukonza ndako ngana yena ba ngoto solo la. Comment fait-il yo? Okuyira bapaya ndako yo ngam kuru ndako na yebite. Kasi na yena ba ngotata ba yaki banda kala na wenzi. Ngona yena ba ngona ndako to solo la ko. Te basa banani te. Ngaboy. Ngana za kaboy. Basa banani.
baza basali ya nzala oyo bamonaka makambo ebele na mboka. Na banzi yo lingo bomanga na mboko oyo obomanga na mboko oyo nakufa yo lingo pesa ngai pasi na mokonzi boli boyiko kalamu nongona yo atomayele bana katamboka na biso oye sala kimia nero bien yo yebi te na mboko oyo mokonzi apekesa bato oyo basambelaka banzambe ya bapaya bakoki kokota na mboko oyo yo yebi yango te totika makambo wana te oyebi bien nga na mboko naza moto mayele na kati ya mboko oyo te yo lingo memisanga ngabo na mokonzi tika makambo wana toza basala nzambe tobongo na ndako tokosolola nsima nga nde mokonzi ya ndako nga nde moto mayele na kati ya mboko oyo awa biso na mboko oyo ti boyena babuku oyo bino bomemi yebi yango awa makambo ezalaka te mpe bapastere nyonso bakota na zamba bakota na mboko oyo babimi mibembe biso tosambelaka unikima nzambe bakoko yo olobaka ebele mpona nini bomo makambo pesa kovanda iza te epoint etrain erai iwaki bato ebeli awa esika na bango eza te yo nde mokonzi ndako oyo osaka nanga te ino kengo nyama amadianga pose ayo nani aza ndeko na nke papa awa esikisa te awa biso binzamizambi wana na mboko osambelaka kote mama bibi mobeka mboka na biso ekosenga nofo yoka tata na ngai ye kosososo makambo oyo mokonzi asali koloba na ye mama otala vi na biso te tika makambo wana mama na ngai makambo pama tata naza kolanda banzambe bapaya na mboka na biso kolanda makambo tata na yo te ota na ndako makambo tata na kolandaka te mama esengeli nozala matoi ya koyoka motema ya kobomba oyo bamaso oyo tata na ngai aza kosososo yango ya kozala motuya mpo na yo mama na ngai kolanda makambo wana te wana makambo apambapamba wana basala nzambe baye na ndako tobenga na bango papa tokota namu na ye na bino qui crie dans les déserts. Naye kote ya Yesu Kristo na mboka oyo. Bato nyonso bazondima Yesu te. Ta ekoki bongo na mitema. Mokonzi ya likolo ekomi pembeni. Nzambe aza na posa abikisa bino atango na bino kondima Yesu. Bible lobi dima Yesu Kristo okobika yo na libota na yo. Obwaka banzambe ya bakoko bondimela nzambe ya bomoi okobikisama mpe okokangola. Yesu Kristo Nazareth akangola bino babikisa bino na kombo na Yesu. Kilesi bova kikomo mudiambu pastor ni magi benta mona ki beni pasi mudiambu di pastor tasa ula tata nzambe makitwe nitu ziyele dikibe mama ebombami na motema yango esalaka mpasi mokenzi iyo ezali pasi
Yo ingeli ne kena bana butu ya lelo. Ote metoni sami na pasi yango mai miso. Ote metoni sami na pasi yango mai miso na miso. Oli ko kita mboka na ngai. Oli ko kama mboka na ngai na binza. Bakoko batomboki. Yango na lobaki oyingela ne kukela ngai na butu. Soko lobi malamu te yo kufa okobima te. Bakoko bakoboma yo. Boni okoyiko ya manzamba papaya. Na mboko ya ngai. Mukenzi. Musabi. Mukenzi. Kanga muloko na yo. Yambo tongo eta. Tali komona zoba. Ya batu wana na mboka na ngai te. Mukenzi, bato nini yo isu kubela nga na bombi? Ya Mukenzi, comment fait-il ngani za mutu yeli ngati ya mboko oyo Mukenzi? Sikoyo, ndenge nini? Bato msosu biyelo message ke nga pa musape, nazo kuboma bato bate Mukenzi ngai Mukenzi. Mukenzi. Oye bomba mina mutema. Yango isala kapate. Iyo! Otema fume za na pasi makasi. Maya miso fume bimaka pamba te. Olingo sakana na ngai. Olingo kabamboka. Ozala pose bokozi. Musabi. Mukenzi. Okufa. Okufa. Mukenzi na mbimisa. Mukenzi. Yambo soswele. Tongo etatu. Nakuta nyanga na kata wana na mboko. Na banzo yote. Iyo mkono. Tini makambo so bikela kai mamai. Ngana kufa comme si munda kuwani tikela nepani. Tini makambo so bikela kai. Femme says bugandao. Mwana ngaza kumona te. Mama na ngai. Oyo koloba bongo ikosa na ngamwa na pasi. Njamba bakoko akosumuna kaka mokolo moko na komona. Pamba tina botama boite mama na ngai. Na ebite soki pe maladi oyo utawutu mama na ngai. Maladi oyo bandinga na kimokolo. Menemi mokolo moko. Jambe ya bakoko ya tata na ngai. Ye akobikisa ngai. Na bokono o. Komona pasi te mama na ngai. Pasi tango yo komona pasi. Yango ekosala ngai pasi na mwana yo. Na ebite un jour njamba bakoko akosumuna ngai na komona na ngai. Mbote mama. Ngana evangeliste okei soki anotia na wenzi. Botikala mala. Evangeliste toke biba. Wana basali wana bayaki wana. Bayaki wana. Mama botikala mala. Botikala mala mama. sala mosala oyo oyelaki na mboka. Evangeliste yaka. Nzambe asololi nga pona kawa. Depuis nazalaki na Kinshasa nalotaka ndoto elongi ya mwana mobali oyo ezolobela ngelo. Amen papa. Bolobela nga pendo to. Nazondima soki tosambeli Nzambe akosala quelque chose. Amen. Tozonga tosamba. Mama. Banda toye awa. Nang tosambeli pona mwana te Nzambe alobeli ngai tosambela pona mwana parce que depuis Kinshasa naza na vision moko na salaka mais Nzambe rappelé nga lelo Nzambe azobikisa mwana. Papa naza kobanga. Soki tata na baye kokuta bino abuza kosambe. Akobenga na biso nga na bino. Papa na ngai. Tata. Na okili komwe beti matoi na ngai. Yaso. Yo kobikisa ngai lelo. Eke misu na ngai ko fonga komona. Nzambe azana bomoi.
Amen. Yesu Kristo azana bomo. Amen. Ozobuya pona nini? Tata na ngaza nani? Ya kosepela mona mwana ya mobali misu kofunga makomo. Ba koko na bango basamila baba. Ko ya kobenga na biso awo. Hapana ngazi. Joaquim. Nazana posa komona. Musala ndani. Joaquim. Mbia bako. Joaquim tout ça. Tamola yiko. Misu na ngai mona. Zamba papa na ngai Emmanuel. Nzambe ya Lola. Olobaki na ngai na mboka Kinshasa. Na kati ya vision olakisa ngai avec la moni na mboko. Lelo glorifier kombo na yo. Bato bandima ke biso to basali na yo. Oyo sa Nzambe. Salabikam. Miracle. Mama na ngai. Ngai na moni. Mama na moni moi. Na moni. Na moni moi. Papa na moni. Merci. Motema yango esalaka pasi mboka na biso ekomi ya likama. Liboso monganga so les arrêtés. Tina za docteur. Grande sœur na ngato partager na mingi. En tout cas nazawa. Na le rôle à joueur wa Léopard ba benga ba soso. Ebela te ya boaki. Donc na zande ngwana. Nous avons mobali na bwandi ozo comprendre. Donc ebela te na boaki kaka. Merci. Yo nous avons nganga boye ba nini na bonza. Merci ndeko na omoni awa ndenge za awa. Na bakano na moni awa mo biso mibali. Source na biso mibali zaka anis. Moi ni sa sotengi za polele. Moi ni na mona ba bobo ni mama keila libuna ba gaz pamba. Okomi tiyo ya pamba. C'est que ndenge na peso provisionner na coach na traitement. Ozo traitement na ngai pendant 2 semaines. OK. Tango si 2 semaines na yo. Okozo nga so soit pour na consultation. Mais étant que bisi na koza vraiment nini té, j'ai compris parce que na moi na fiche à partir ba bodonnement na ba gaz. C'est que vraiment très compliqué. Wande ko na nga jeune médecin ngai. Et ngani na simio awa yeba ke soko bikite même ata opesa ngai combien na soki obikite vraiment que notre moins que 1 mois 2 mois solution ezate nyoso opesa ngai na kozo misambo omoni fiche na nga ndenge za a fiche na ngoni ngomoni soki malade oyelinga o ezaki eza na fiche oyo te na traitaka yango te c'est que fiche yo soko moni que non collègue na nga ndimi ko sela office c'est que yeba ke solution na yo déjà ezali parce que neti kana yo nde na moni na kana yo mukongo pasi ba bourdonnement ba gazi na moni aba problème ba toilette na moni faiblesse sexuelle na moni kutolia ka pe bien te mais na moni za moi santé mais olia ka noko to bien te ça ta ba problème ba vertige ba mot de tête o la mukaka na moni o ba tie kutu ke na ba fatigue ya to la mukana to c'est comme si ba betio et ça ba biloko moko za vraiment que net problème na conception mais e ko za vraiment bien ndenga na zo simba yo na traitement na 2 semaines na tie yo soko kisi 1 semaine faut besoin na mwasi na awa bape na solo na itanke munganga pona yeba ko bopesa ka ndoi un spécialiste mingi pona infection ngaya ndero infection tete malali musuku pona bandeko bazolanda biso baza presque partout neti leo na micho na poto na possibilité ba ko na ngezo ke le partout ba divorce ça ba poto pona problème ba biloko wana mais lelo monika problème à faiblesse sexuelle mais oyebite que problème à faiblesse sexuelle peut être comme nini ezo causer na kati pona problème à faiblesse sexuelle wana
naza makasi ya problème mon Congo pasi des fois na mon Congo chaleur makolo pasi ba crampe na ba chaleur za ba dimsusu na sia makolo ba bilo mo iswa ba onti ba bicha bichocho naza na traitaka problème ya ba douleur ya libumu ba vata ne chochi ko soulever ke bande comme ça ba opéra bango et ça na ba opération mususu ba sala bango ba yeli ba 3-4 fois mais ba douleur on za toujours intense et ça ba santé mo za ke même na scanner et mona na raté soko yé pas docteur ça biso to mona yango même ya toilette problème ya ba toilette ni ya ka bien te des fois sumba makila ba ze ya ka bloka même kusana nice banzela ba mama ya masuba douleur tanga osuba mona des fois douleur osuba mona mukusa nyoso papa masuba ezoko ya kaka na se mukusa nini odia ka bien te maux de tête vertige fatigue ya njoto on a ko ba ke la mungine ba betio ba biso mibali ba testicule na biso mona des fois ça la passe moi mususu des fois vimba problème à faiblesse sexuelle éjaculation na faiblesse sexuelle plus parce que toi na ba papa lelo dit dans une balle télé makalisute ba kenda na banganga ba kenda wa biso to pesa vraiment solution ba problème na bango et pour la bande ko basi tant que moni mwasi na yo comme na problème ba règle perturbation ba règle akona ba règle douloureuse biso le ba ko te soki aboti ko changer lukuta na kuta na ba kana mingi e banda e quartier aboti bana mi ba lemisa te mais problème à douloureuse isaraka ba perte blanche et bande ko basi mingi mo na tanga zana mbali na ye ba osanga na mo na zo ka pasi na place ayo ka esengo ya zo ka pasi ils ont déjà faiblesse sexuelle déjà moi si et ouais ma bota oyo yeli ouais ma conception et na diabète ils ont non héréditaire parce que on a des diabète héréditaire na non héréditaire. Oye bomba mina motema. Yango esaka pasi. Oye bomba mina motema. Yango esaka pasi. Nalobi oye bata mina motema. Yango esaka pasi. Kanzaka. Fumula. Nayebi malamu vangu abenga ko pamba te. Soki vangu abengi yo. C'est que ça na lika. Oh bolingi bo sosoliza fumula bi. Nalingi boye bisanga. Oye bata mina ntima na bili. Oye zali ko pesa pasi. Fumula ngai. Fumuna ngai. Nazali koyoka yo vangu. Mabeza la kati ya mboka. Mabeza la kati ya mboka fumuna ngai. Mabe. Okotisi papa ya na kati ya mboka. Pona nini fumuna ngai? Pona nini? Oye bata mina motema. Yango sala. Narobi oye bomba mina motema. Yango sala ka pasi. Opesi fumuna mina motema pasi. Oye zaki na makamba. E bomba makina ntima. Mboka eza ekobeba fumu. Opesi biso pasi. Bandambe basiliki. Bakoko basiliki. D'accord. Wa molomolo ya ndenge nini na mboko ya ngai. Bozo sala musala boni. Boko ndi papa ya bakota na mboko ngana yebite. Zambe ya papa yeko te lepuke na ngai. Babe bisela ngamboka. Bo yebite na bakoko bakosilika. Boko kelele bali. Boko so ambisite. Boko kota na zamba. Kone ko bimate. Qui souka pona nini bapa ya bakota nzamba bapa ya kota na mboko ya bebisa yango vam Fumuna ngai. zonga na ekuke na yo kasi lobi
okoya kokamata ngai nakutana na bapaya wana po baye na mboka oyo mpo babebisa yango. Oye, tondi na motema. Yango esaka pasi. Kalobi tondi na motema. Yango esaka pasi. Oye, tondi na motema. Maka bibi. Oui, maman. Tu m'as dit là. Hakimi. Oui, maman peut se la ratipona. Oui, la fois passée. Eh. Nebi so na lali na moi. Na moi erni 12 heures. Non mon ami. Na lali. Na lota. Mboka mo papa kenda ki soki mukonzi na bango mukonza mboka mo wana. Na yebi eteme na moni penda do na moni penda mo bimba na ye. Na ndoto. Mukonzi wana baji papa balalisi na se bapesinga epeli konga. Oh, na yebisa ki makam na yebisa ki esi moi eko ça pour finir déjà désespoir. Na zo yebisa na yebisa na mboka neza malamu te mboka ne do eza malamu te. Mundi na sabu na yebisa ki chamba ma papa kende ti yo bakika kende ti kende ki na yebisa ki oni makam na yebisa ki to sala ta un mois na yebisa ki oni jour wana ko tozaki na église nga nalinga tozala yo moko yebisa papa na matoi na ya yo na yebisa ki yo mama pa yo kelaka mwana yo yokelaki ngai te siko tosuki wapi na bundi moninga na bundi na façon nyonso jour ya réunion suka so ozalaki mosusu olingi koempêche papa na yebisaki yo mama pa yo kelaka mwana tala siko nini nasali te mpo na empêche voyage ya papa oya koperde papa kaka bo est ce que oza si papa aza en vie oyo akufi te bo obelo ne bangisaka papa bandekene meme na numéro ya téléphone elekaka te oh est ce que ozo insiste mpenza ezoleka te elekaka te banda papa kenda bisuka suka tosola ne kaka mpona makambo ya mwana esila classe ya mwana mpo ndenge alingela ya mwana ne nandimi te papa okosala ata une semaine saki abeli wana aza en vie est ce que oza sire aza en vie boye te pardon koloba boye te tosunga kaka tosunga toyebi te tosouete na oliwa te pardon totya na oliwa na première position te nzambe ase souvenir kata na bolamu na ye sunganga mama yango lebelekaki nimero ne mpe ezoleka te moko papa eleka sunganga toluka nzambe pardon otunaki bafrère mosu elekaka te nimero elekaka te nimero ezoleka te mama na ngai nimero tika koloba mama na ngai tika koloba ta nimero ya frère oyo bakendaki ne ezoleka pe te mama obiso problème eli pai eza mwana wana kizengi napekisi ye kokende te mpo so papa monaki atikali ye moko alinga akende te bate na olandele wana frère wana ye mpenza obi yendaki esacrifie papa obi ndeni tosala ndeni vraiment tobengela sue nango mama bosunganga na puya na kokoka te bosunganga na mpona kosombelanga te mpona pekisaki bino bozolingana bino boyokelaki nga te eloko ozosuka wana Fumo Chalako, Kanto Aduzula. Nakomi na bosenga na yo, na mboka oyo ya ngai. Bapaya bandi babebisa mboka. Yo lobaka moto moke, omeli mutu moto. Fumo Chalako. Yingela, nekuke na nga. Yambo, moye kende kolala. Tazo kozela. Soki singeli makileta nakotangisa ngo mpona lobiko ya mboka oyo yanga
matondo fumushala yo komi kosakana na ngai oyo ebombami na motema yango esalaka pasi mwana na ngai boni yo na mama na yo bosali likita po bomomela ngai mboka bondimi kokotisa nzamba bapaya na mboka oyo yo mwana onga natielaka motema ya mayele ozangi koyebisa tata na yo nalingaka buta bilongi mibale te nalingaka motu azalaka nsaa na liboso na ngai soki oboyi soki ondimi oyo ebombami na motema yango nde ezosala ntima na ngai mpasi yo oyebi teke nzambe ya bapaya ekoti na mboka oyo yo na mama no boyebi makambo oyo fumu shalako ngando ya 12 metre atomboki papa likambo nini yango wana ayebisi ngai yo esengeli yo tuna mwasi na yo na mwana na yo ya motema basosodisa yango bosolo yebisa ngai bato baye na mboko yo oyebi bango to oyebi bango te papa nalingai kutu nasosolisa yo profeti wana ye na banzambe ya solo na kati ya mboka na biso nekosengela yo kutu nde okutana na profeti bokomi kosakana na ngai nzambe ya bakoko na ngai nabosala bango lange soki bolingi bokota mabele te na yo na mama na yo bopesa mokongo na binzambi ya lokuta wana ye na mboko soki bosakani nakolakisa bino ke bokonzi na nga bakoko bato bapesa ngai yango nde esalaka pasi nalobi oyo ebombami na motema esalaka pasi yango ntima na ngai etondisami na pasi makasi nalingi ososola malamu nalingaki bambolombolo no baza mpo soki oyoki te osaleli yo nga nazali koloba te okinawa mabele ya bakoko ekoyamba moto ya liboso oyo nabanzi oyo kita Pharaon, tant que vous l'obaka maloba na yo, il faut ba ndenge ba tchaka virgule. Pharaon, el bosso na rappeler yo, ngana mboka na yo te. Mais je comprends le télo ko nini za na yo Pharaon. Ok, le ko sala décision ma bé contre prophète wana, prophète Nguya. Bon toi yé, posi ngamboko yo. Pharaon kanengo vandi na kiti wana olobi ke moto wana kwa bima na mboko NON oyo bombami na motema yango sasa pasi nalobi oyo bombami na motema solo yango esalaka pasi ngana kamati yo na gabo eno na mabele ya bakoko na ngai esengelaki na ngai nabalata mwana ya mboko Pharaon ozo koseka ngai wana eloko te oyo koloba na ngai etanke reine na mabele oyo ngala lobi ke bato wana bakobima na mboko te Pharaon bayi koboto loki bokonzi te au contraire bayi nde mpo bapesa mafuta na kibokonzi na yo oyo ebombami na motema yango esalaka pasi wana ngai zoe nalobi boye soki mwana mwasi oyo oyo napesi lokumu na mboka oyo nakomisi ye mwasi ya yambo likolo ya basi nyonso alobi abeta tolo
akata na nga mondenge motali boso okokokunda na bomoi ekozala ye na mboka oyo elobi mokonzi yango tokosala ye mokonzi oyo olobi yango tokosala iyo bambolombolo na ngai